Christ, donc bandit spirituel. Le lot aujourd'hui sur pasteur Moro Joël Kabassel. Pasteur on a Joël Kabassel, Aza Moïbi en Christ, escroc en Christ, donc bandit spirituel. Braquer spirituel, braquer église, vol, mère, avec la Bible à la main. Au palangani à l'obinayo, dites amen, amen. Joël Kabassel, oh, Moubal Naye, comme on a dit Timothée Kabassel, Moubal Naye, Balthazar en Christ. Moubal a beau ça, débat sur l'église. Débat sur l'église. L'église a joué, l'église m'a débat. Moubal n'est donc église, mon babasser en Christ, n'y a tata là. Azal roi Moubal alors, bon, Christian. Joël Kabassel, oh, Azalaki, moi si, Al Pacino. Oh, Al Pacino, qui dit Al Pacino, vous avez un koufeli. Kolo que c'est papa alika kuna alika kuna. Donc azala jamusket. Il y a une église où on a essayé de vivre la musique en crise. Timothée Kabassel aza Al Pacino en crise. So ye Joël Rozo. Zambe na boya, olati kembo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe kwa. Zambe na boya, olati kembo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe kwa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bandeko babolingo mokolo na yenga tobeta masolo ya basantu la mifa tokoshite na video to pe na lisolo oyo na témoignage oyo na dossier oyo na likambo munene boye bandeko babolingo na bandeko loba la mifa tokoshite na dossier ya Maman Joël. Je crois batobele bomonaki ba video na TikTok awa batagetagenga depuis so 3 jours yango oyo. Maman Joël ex ya Al Pacino, Maman Joël ex ya Papa Wemba. Congo Gogo, precious di mieux volume. Mboko yo. Balobi Maman Joël ex ya Al Pacino, Maman Joël ex ya Papa Wemba. Émission o esalema, je crois, tant Maman Joël a salaka ateyaka makambo ya bobalaka bolinga ba pasteur te. Tata oyo Ezekiel Mbuku asalaka émission pona koloba ke Joël azomona pasi na ndako libala na place à dénoncer mobile na ye ya ko généraliser. Je crois bato belé ba landaka ngo na monaka yango yende mutaye ko bimisa makambo ya Al Pacino ya Papa Wemba. Bon na lukela bino video on a examiné juste moi parti wana boka ndinga zoloba. Pourquoi na ko sala vidéo oyo ngana ebisa bino na sala toujours émission vidéo na tina na ya gato loba po bazoloba to pona polémique to pona non. Effectivement na landaka yango période wana na pe na sala émission mais batan nazwaka tenter na ba oubli eleki na monango na YouTube ndeko moko bato ba mesana ofinga peka ba pasteur ya mupaganu a salaka pe émission sur dossier yango ke tala kutu bato baza okosa bato ke baza bato nzambe nzoka nde baza ba makanga ba musicien eloko pende poussinga na sala vidéo eza maloba wana mais bon eleka na moni kozonga bandeko bazongisi vidéo yango sur en plein retambole. Maman Joël ex ya Al Pacino, Maman Joël ex ya Papa Wemba. Na imaginer Maman Joël sko na imaginer Maman Joël na village Molokai na répétition siko kuna na zobwaka. Na iba misia ya nini ya vivre la musique de Nazaki animateur à l'époque. À l'époque il y a Never went to a boy with that. À l'époque, là, ça a du matin. Gocha. Ce qu'on a imaginé, Maman Joël. Gocha.
Avant qu'on le voit bien, maman Joël ex Al Pacino, maman Joël ex Papa Wemba. Ok. Et là, on a l'ina web sabatouza nini. Des païens, oyo. Ba l'ina oyo kalikamboute, ba yoko critiquer, ba yoko loba, sans koye ba Bible. Voilà, vous qui venez critiquer, sans koye ba Bible, vous venez condamner. Sans koye ba Bible, vous venez parler. Sans koye ba Bible, nazoka mo Ézéchiel, ce qui Ézéchiel c'est beaucoup. Et yo pe papa qui passait en ouais yo okumisaka ozala na passé te avant numéro yesu. Bon bref, to yo kanano lo on na lobby. Moi mon bape mana moi mon après na ozongi la banque. Donc ça veut dire pasteur Joël Kabasele oyo azalaki mwasi ya Al Pacino. Oh Al Pacino qui dit Al Pacino boyebi ninga kufeli kolo orchestre pe papa pe alika kuna donc azalaki ja musket oh yango église wana ezala ngo vivre la musique en Christ Timothée Kabasele aza Al Pacino en Christ siko ye Joël en ozolo ok na chapoze eza molai ils ont parlé de beaucoup de choses na mama lombongo kuna kombo etangami balobi Christian Tirere et puis dossier na ye bazo robimisa dossier na ye bon bref mambo ya mama lor sima mambo Christian sima et là on est relobelé années vive les autres bateaux muta komina yeso komi kila masika les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles pasteur sur prophète Ézéchiel Simbuku yo tanga on a bibliothèque nzamba te na compte ya ta ignorance c'était nous sommes allés en passé. Même apôtre Paul a persécuté à Bomisa même bateau. Tant écouté na Yesu tangela yema bungate abani via siganaï. Sui maman Joël azala chéri à Al Pacino. Topé à Papa Wemba. Sikoyo etali biso na nini. Pourquoi au collé passé na ye pendant lelo oyo azo salela nzambe. Et au benye bandit spirituel armé je sais pas. Et au bimisme en belé obéti le solo ya mbongo ceux qui 3000 euros 10 000 euros bref mambo frando maman Joël la salara o ememi sara enkolo papa Ezekiel c'est ce qui est Ezekiel ba erreur na ministère ezala rapé to broncher la Bible ezolo ba muto parfait azate yo no osela nzambe wana osala erreur te ko banana na passé na yo avant de melaisio za na passé te osala mabete lelo no osela nzambe est-ce que nzambe aya ro rappelo passé ya mabe oyo osala kala siko en servant Dieu ndengo za na papa Ezekiel ce qui Ezekiel osala erreur te et arriva au trébichete to broncher te osala erreur te. Et pour na bateau ba ya coller parce que na mon émission monde comme asalara aloba vraiment ba n'importe quoi na YouTube sur maman Joël makan Al Pacino makan papa Wemba mais eza passé na so akuta na Yesu abon la motema lelo aza mwasi ya Timothée abalaye quand même bon respecter un peu batoté donc vous mélangez tout tellement bozara na posa ofinga na posa critiquer batu na posa loba mabe soit zala mosa Al Pacino soit zala mosa papa Wemba soit bina na village moloka zala ja mosquette ndengo zolo bana abina ba teri mo gratana lelo oyo aza mama pasteur ozo reprocher na nini et na dénoncer rapé mabe oui mais so yelo rezate to likambo ezate attendez to ya rate kokota po balobi mabe maman Joël di kumba la moto ani ko bamba maman Joël mabanga quand même bon pétin sikoyo tant bozolo ba ke Timothée tireur d'élite abotsa basi na église ba preuve ezali boye la biso comme ça et to ya lo ba papa Timothée bongote Bible lui to peut-être ba brebis et non to damson bango sko bino Timothée abotsa basi na église preuve ezate ngana binde ko mo asala émission
nzambe bakongole ezaka pasi abota likambo wana kobota tanga na yoki on a bengé na tuninga na bisi oza na preuve to bana basi on bosola na bango comme ça tanga pe en contact comme ça si vous to sala émission biso to sala émission to lo bakeno non ba sala nzambe bo bongisa bon ta bandio se kalobi na ngate wana ebimika bongo na ebité soki Ezekias Mbugu olobi on par rapport à o les solo yoka to oza na ba preuve so oza na ba preuve OK mais si vous en avez preuve, moi je crois, ils ont la montée au loba marambo kaka parce que vous en avez pour ça pour critiquer, pour dénoncer, ça la peine d'engonater. Oui, nous devons dénoncer les mal, nous devons faire des analyses, nous devons critiquer. Ceux qui m'ont allé surtout dans l'église et en Zambé. Comme vous sur les réseaux finalement à cause d'un infiltré, à cause d'un faux recadrer cause on ça batunanzela, mais ko créer makambo tu peux ko ma remplacement bozate même jamais le golo ba ko sepelate pa pasteur ceux qui bishop ceux qui prophète Ezekias Mbuku ozara pe na passé o bana beta msupe ko yiba et o savait tam msupe ba mabebele mais lelo no zo la nzambe ceux qui a solo zo la nzambe en vrai en vérité est-ce que nzamba ya o rappelo ba mamno na ko sala non je ne crois pas parce que nzamba kontara yango te bible zoloba marche banara tango moto ndimeli yeso baninzela marche sikana yeso mabe na bao ba s'infiltrer bazo kosa bazana nzambe banzambe te baosa mabe ah oui on a tout dénoncé mais quand ta maman Joël la pauvre na monde mabe mo asalite botika maman ya batu mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea ukani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa
rendu intouchable. Ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwana yoto komine balongi. Zambe na nguya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina bangeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na nguya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina bangeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolia na lolenga lingi mes pensons sont dans ces métamorphosés osimbi mosambo maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko.